Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, na pesibi na mbote, na kombo, na Yesu Christo, et tant na biso et belemi, et to bon de la ponatina, ya kimia, ya mboka Congo, na partie est, ok, depuis 1994, tilelo, batu bakufi mingi, 2 millions de morts, 2 gens meurent, mais la communauté internationale n'en parle pas, bien-aimés dans le Seigneur. Yangonde biso en tant que chrétien, biso petoko kiko kangama bokote to epete to bondela ndekonanga yango osali malamu ndenge ondimi appel o pete to bondela tozana posa ya ba intercesseur bato oke bakoyeba ko bondela ponatina ya mboka mingi tozo bondela ka pona ba makambu na biso pona ba église na biso metala toko koma ba irresponsable liboso na nzambe pete tozali kosala eloko mokote nebi ete moto azali ko bondela alors de disperser mais oyo ezali prière ya lisanga pete to bondela ensemble afin que nzambe a intervenir apesa kimia ete bato bazonga na ba domicile na bango bato bazonga na bandaku na bango na mabele ya bakoko na bango bien-aimé dans le Seigneur. Ezali très important peut-être ya kokutana mukolo nyonso ya lundi na 23h heure ya Bruxelles heure ya Paris ndekolanga peut-être bondela ponatina na mboka oyo ezali prière d'ensemble même mutu tanto aussi ça au bondela ponatina ya mboka ba prière personnelle aussi ezali très importante bien-aimé dans le Seigneur. Bakonzi ya mboka bazali kosala na lolenge na bango bakonzi ya basoda bazali kosala na lolenge na bango mais biso en tant que bana na nzambe biso pe tokoki kokanga maboko te yango nde dekolanga yaka tous les lundis afin que to bondela mais dekolanga ya liboso like nanu like et dekolanga s'abonner pour te obanda kozwa notification en temps réel dekolanga yangonde non seulement prière oyo nazali ko poster pe ba short mingi mais ceux qui ozali abonné yangonde okobanda kozwa ma notification bo s'abonner dekolanga et pe bo inviter bande konsusu afin que baya ko rejoindre biso attendenge tozali boye dekolanga okoki pe ko partager na bande konsusu na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe nazali awa dekolanga pete nakamba yo na prière o pete yo nanga tobondela pete trop c'est trop bato bakufi mingi et que biso ba chrétien tozali kosala eloko te yango nde ya biso ezali ete tobondela pete nzambe a intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, prière na biso ezali plus ou moins 20 minutes pour être tozwa temps moulaïté était ezali déjà heure tardive pour être tout retenir ba tout temps moulaïté mais dans un posa ya ba commentaire na bino ya ba suggestion na bino était lolenge nini tokoko tambula guerre esila te toko banda ko continuer ko prier mais tozana ilikia ke nzambe a intervenir guerre oyo ekosila elonge ezali bien-aimé dans le Seigneur. Sans plus tarder toko tangananu passage moko nakati ya Biblia avant to banda prière na biso ndekonanga yango nde tozali ba chrétien toko tangananu maloba na nzambe pete maloba na nzambe introduire biso na prière o toko bondela ponatina ya kimia ya est ya Congo ndekonanga. Thème na biso na pokwa lelo ezali ke toko senga la victoire ya peuple congolais, victoire ya force armée congolaise, victoire ya président, victoire ya ba organisation nyonso ezali ko lutter ponatina ya kimia ete kimia epesemela na mboka wana ndekolanga. La victoire sur le M23, la victoire sur le Rwandais, la victoire sur leurs alliés. Bien-aimés dans le Seigneur, ezali makambo isusu ya kobombate ba M23 bazali soutenu par ba Rwandais pe baza bango mokote ezali de beaucoup de mains noires qui sont derrière le Rwandais mais biso tozomona ka ba M23
M23 tozomona kaka ba Rwandais yango nde tokobelela moto na Nzambe ete ezikisa maboko na bango tokobelela ete Nzambe a confondre bango yango nde tokodéclarer la victoire écrasante ya force armée ete Nzambe apesa bango makasi po ete elonga epesamela bato bakufi mingi ndeko nanga yango nde sans plus tarder bien-aimé dans le Seigneur toko tanga maloba na Nzambe na mukanda il y a Exode chapitre 17 ezali tosito tangaki maloba oyo la fois dernière mais toko exploiter ngo susu lelo ndeko nanga epete to bimisa point moko ezali très important avant que to banda prière na biso. Exode chapitre 17 verset 8 to banda na verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek demain. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Verset 12. Le main de Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Awa na texte oyo na lingina to exploiter makami balé. Tozo na côté ya ba soda ba oke ba ke pete ba bunda. Et puis tozo na côté ya Moïse o akei na Hur na Aaron na sommet ya montagne pete ba évoquer Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, yango de tina o biso peto yeli. Yango kozo makambo à la légèreté. Ndeko nanga tango biso toko bondela yango de Nzambe akosunga. Ba Biblia et le Biboye. Tango bakei tango Josué abandi ko bunda na Bamalek. Bamalek baza banani, baza ba Rwandais. Bamalek baza banani, baza ba M23. Bamalek baza banani, Bamalek bazali ba voleur ya minéraux. Bamalek baza banani, bazali ba oyo bazali ko convoiter mabele ya ba Congolais. Bamalek na poko alero baza banani, bazali oyo ke baza sima ya ba Rwandais. Bebiso tozomona bango te, bazo batama sima ya ba Yaba Rwandais, yango de tokobela bango kake na Nzambe, elanda bango, panza bango, tumba bango, zikisa bango, au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de Bamalek, bango de batelemi, pouete, balingba, balkanize mboka ekabonabité de bitende, de konanga, yango de makambo, obiso tokoboya dans la prière. Même dans la prière, nayo personnel, yango de ba point oyo, kokoyoba, ko développer yangwana nango ndiko nanga ba le but que tozana ngambo mibale ngambo ya ndenge force armée ndenge président de la république ndenge gouvernement bazali ko bunda na ndenge la bango biso de to appuyer bango sur le plan spirituel biso to bondela pour être Nzambe asala bien-aimé dans le Seigneur yango nde tango Bible et le Bible que tango siko Moïse akei na Hur na Aaron tango siko Moïse abandaki ko tombola maboko na likolo yango Josué na basoda bazali ko gagner soki maboko elembi akitisi maboko bazo gagner bazo boma banda Israël ndeko nanga ko tombola maboko ezali la prière yango de biso to tombola maboko na biso likolo pour être président na gouvernement na basoda na ba nyonso bazali ko militer pour être balonga tant que biso tozota la bango na musika to kisa maboko yango de ozomona ke guerre ezali ko umela ndeko nanga soki mutu moko intercesseur moko azali mwana Nzambe moko azali ete biso to kangama to bondela tous les lundis ensemble epe mutu na mutu pe abondela na ba prière na ye pona mboka to komona ke guerre oyo ekosila po ete biso to mikotisite na guerre oyo tozomona ke guerre wana ezali ya basoda tozomona ke guerre wana ezali ndenge président azobunda wana biso tozomona ke guerre wana ezali ndenge gouvernement ezobunda wana non ba chrétien tolamuka po ete tobondela afin que ba oyo bazobunda balonga ndeko na ngai
bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a kendeki ko bundate, Moïse a simba ki nduki te, mais ya kendeki na sommet ya montagne pour na ko bonde la kotombo la maboko na biso ezali ke to tombo la ba prière, to bonde la des prières soutenues, des prières ya ke no zo bonde la, to zole la pona mboka, yango nde to komona Nzambe akosala. Guerre ya este ya Congo ezali spirituel et sous de kolanga yango nde mais président gouvernement bango bazo sala mais biso ba chrétien et côté na biso de mutu ezali faible to la muka to telema ya partager ata na sima prière oyo tindela ngo pe bato nsusu bato bayeba ke eza na groupe mboko ebandi po ete ebanda kobondela mpona ntina ya mboka yango tokobondela mpona unité ya mboka tokobondela mpona prospérité ya mboka tokobondela mpona kimia yango nde ntina oyo toyeke parti este wana eyeba kimia emona kimia kokota. Halleluya. Être comme une souka, to bandiko bondela, ça est bien aimé. Yali boso to bandiko commission Nzambe, Nzambe oyo apesi biso makasi pete biso toya ko bondela. Et le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, il est dit, le Seigneur de qui vit au siècle des siècles. Tozo tombola et Nzambe mene, Nzambe oyo apesa ba Congolais mabele, et Nzambe apesa ba Congolais mabele oyo bazali ko convoiter na mokili mobimba. Et bele ba batama bazali ko convoiter ngo bazo tindika kaka Rwanda, bazo tindika kaka ba M23. Alléluia. Yango de lelo to epete to bondela Nzambe oyo apesa bango et mabele wana a confondre bango au nom de Jésus, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Tozo tombola he na mabele wana ya Congo. Alléluia. Tomboli kombo na Yesu. Alléluia, que le nom de Jésus règne. Alléluia. Et que Seigneur, apprends-nous à prier. Ayebisabango, et te voloba que ton règne vienne. Tozobondela, règne ya Yesu Masia. Et couvrir ma belle wana, oh Seigneur, appelle Sabango, ma belle ya Congo. Alléluia, Seigneur. Alléluia, to belle di règne na yo. Alléluia, règne ya ba Rwandete, règne ya ba M23 te. Règne ba onyo so toutes les mains noires o ba bomba mamba ngote. Alléluia. Haba to bele le règne ya Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Papa règne na yo. To bele le règne ensemble. To bele le règne ensemble. To yeko bondela. To na kimia e akatia na mboka na ya Congo, na est ya Congo. Alléluia. Papa, que ton règne vienne. Au régner na Goma. Au régner, papa. Au régner, Seigneur notre Dieu. Na nord Kivu nyoswana. Et ma belle wana. Richesse wana. Au bazali ko convoiter, papa yonde au régner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous allez wana na pourquoi de l'eau? Et mettons le Seigneur. Élève ta voix avec moi, mon bien-aimé dans le Seigneur, ma bien-aimée dans le Seigneur. Tozo tombola et rayon Nzambe, Seigneur, reçois contrôle ya ma belle à Congo, reçois contrôle, ya gouvernement à Congo, ya président à Congo, ya peuple congolais, na mobimba na yenyonso. Alléluia, tozo bondela. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur, règne ensemble, règne ensemble, au nom puissant de Jésus. Yabonetina otoyeli, ekoluka règne ensemble, côté ce qui semble régner, à régner, qui m'a et que régner paix. Alléluia. La Saint-Zambazali, alléluia. Qui me salue, Jésus-Christ, à Bengami, le prince de la paix. Alléluia. Yangone, Seigneur Jésus, au Bélélio, au régner, au Fanda. Amabeluana, alléluia, tomboli Yesu, alléluia, na front, bisika, ba force armée, Evazali, tomboli Yesu, bisika, alléluia, président Azali, place gouvernement Bazali, alléluia, place ba consignation sur Mboka, et te kolo a régné, après sa bango mayele, tozo kondela, Seigneur, après sa bango mayele, apesa bango makasi. Alléluia. Que de vaillants soldats, alléluia, babunda, alléluia, balonga, au nom puissant de Jésus. Toyeko bondela, napoko alléluia, alléluia. Les règnes ensemble, Seigneur a régné, alléluia.
régner na présidence, na primature, na armée, na police, na ba autorité nyonso mboka. Au nom puissant de Jésus. Régner na yo, tomoni Moïse, hakende kilangomba, on a ko implorer Nzambe. Alléluia, biso pe na pokwa lelo kolo. Na bikamwa kolo pesa mabele. To mabele ona ba Congolais bozu o pesa. Ezali mokili mobimba ko convoiter. Alléluia papa. Au régner Seigneur. Ozoa contrôle. Ozo contrôle nyonso kota bitumba oyo tozobele na Nzamba kota bitumba oyo ya soki to bondelite komona ke helelo o bazimbo comme ba lobi o ba rebelle ba récupérer ka bongo non pona di po bisa ba chrétien tozo prier te yango de kolanga yaka tous les lundis et to bondela. Alléluia, ensemble, Bible et le Biboye. Na psaume 133, le Bible qui tant tous allés ensemble, les alliés et les alliés qui toko, tous allés ensemble, yango des zambes akisaka, mapambo dinare, yango des zambes, soki toza ensemble, zamba akokitsa victoire, ote koluka, na pokwa lelo. Alléluia, papa, la victoire. Nous avons besoin de la victoire. Alléluia, Zambé, kita, épée sa bravoure, na force armée, bakozinyo so ya armée, pesa bango mayele, pesa bango makasi, le legeni de bakoki kosala, pete va gagner guerre oyo. Alléluia, pesa président mayele, pesa ministre de la défense mayele, pesa Alléluia, pesa bakozinyo so, alléluia, chef d'état-major. Alléluia, nama boko na yo, pesa bango mayele nkolo, kota bitumba oyo, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yamonde tina otoyela kina poko alelo pour la victoire. To va dire qu'on déclarer la victoire. Alléluia. Alléluia. Oh vaillant combattant. Alléluia. Oh bazali na front. Alléluia. Alléluia, gouvernement, la victoire, tout déclarer victoire, victoire écrasante sur le 1-23, sur le Rwandais, sur tous leurs alliés. Alléluia, déclare la victoire, déclare, bondela, Namone toyeli, peut être déclarer victoire. Qui Moïse angwana, qui Aaron angwoyo. Qui irango yango Seigneur Aaron Moïse bakende kina ngomba azotombola maboko likolo ezali significatif ezali prière to tombola prière to déclarer la victoire yango ba chrétien to la muka to sunga gouvernement to sunga président to sunga force armée dans nos prières mais c'est sur le plan spirituel tant que zobele l'ensemble bo Hakokita, Hakosala, alléluia. C'est qu'on a pourquoi les autres senga été. Seigneur a frappé bango d'aveuglement, et te bakangama, et baye bakutite ma belle place mini bazale, et te force armée, babandako kangabango, confusion, ton sengi, confusion totale, katina ba 1-23. Au nom de Jésus, ba sanguinaire, wana ba terroriste, wana, alléluia. To beleni la victoire, to beleni la victoire, alléluia, l'icône bango, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur, frappez bango, aveuglement. Alléluia, confusion et kotanakana bango, batuta na mitu bango na bango. Alléluia, qui ne parle pas un seul langage. Alléluia, Pétozo Senga, retour à l'expéditeur, babanda koboma na bango na bango, que leurs sons retombent sur leur propre tête. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, Tozo Bondela. Alléluia. Et le béton le Seigneur, au bon délai, était confusion, retour à l'expéditeur. Et une douce d'abangouana, contre même Batindi Bango, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Confusion et côté la bango. Au nom de Jésus. Alléluia. La victoire. Encore une fois. Te déclarer la victoire. Te déclarer. Et Soukaya guerre oyo. Guerre oyo si la papa. Kota bitumba oyo. Zombe la bomba. Si sa guerre oyo. Zombe. Si sa guerre oyo. Yonde vous trompez ça. Reba minere oyo bazali ko convoiter. Alléluia. Et tozo benga na bango na mabele ya Congo. Tozo loba ete mabele ya Congo. Et comme la bango va sende mabele ya Congo. Et comme la bango allez volcan et bimela bango. Alléluia mabele ya Congo. Et comme la bango cimetière à ciel ouvert.
au nom de Jésus. Ma belle, ça m'a belé na bangote. Likambo ma belé, ce qui est qui m'a belé na bino. Voilà de bolonga. Mais ce qui le code des âmes belé na bino te zalika convoité. Alléluia. Confusion. Alléluia. Qu'ils sont traitus. Alléluia. Quelle confusion. Et où t'es pas dans un Seigneur, notre Dieu, to le baki qui est tombé la kake dans Zambe, tombé les puissances dans Zambe, kake dans Zambe, moto dans Zambe, qui t'a la canne bango, alléluia, au nom puissant de Jésus, moto qui t'a, et toutes les mains noires qui sont derrière le Rwandais, et moto Zambe, tout va Rwandais, nyonso, et bah, dans ma belle à Congo, alléluia, bakangama, au nom puissant de Jésus. Encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, te komina suka, robakike, miniti na biso, tokobana kozwa tamblaite, alléluia, to kumisi nzambe, ete ayoki biso na pokwa lelo, tant que tozali ensemble de konanga, yango de zambe akitaka, tango bana na bazali kosangana, alléluia, elonga, Petozo Senga, l'unité ya peuple congolais. Alléluia, Petozo Senga, esprit patriotique et la tabac congolais. Au nom de Jésus, bien le maintenant le Seigneur. Message au Nakobu, le balabino na pourquoi l'élo. Bondi maté, comme esclave, et à Rwandais. Au nom de Jésus, ni à étranger, à ta centimètre, mon côté, Seigneur, et que de Rwandais, n'a pas eu basali kolukango. Au nom de Jésus, tant que nous sommes chrétiens, tu t'es limité dans la prière, de Konanga, Yangonde, oh, nous sommes en train de réussir. Non, alléluia, réussir, tu déclarer échec total, il y a M23, alléluia, et déclare, alléluia, malheureusement, puissance, alléluia, malheureusement, puissance, tu déclarer échec total, Nabango, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Nakombo na Yesu. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne le regard vers vous et vous accorde tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie et pour la piété. Et ndimi okoma intercesseur pour le Congo. Alléluia. Et zalambala liboso, et zalimbala liboso, mais zala soukate. Yaka ete tobongela ndekolanga zambe alobi boyena Esaïe 59 verset 16 que azoluka kuzwa ata mutu moko un intercesseur moko kaka. Alléluia, alobi ki azomona kuzwa ata moko te. Yaka ete tobongela tokomina suka. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Akoti kabisote. Hende konanga elonga ezali, elonga nakatia ya Yesu Masia, elonga ezali, ete bitumba oyo, ba Rwandais bakolonga te, ba Occidentaux baza sima wana ba bomba ma bakolonga te, soki yo nanga to telemi, ete to bandi kotombola maboko na biso likolo, po ete gouvernement, président, basoda, réunion so bazo sala wana po ete reçu, ezo senga. Vaillant intercesseur au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokomina Souka, tous les lundis, Nangoga 23h, Air à Bruxelles, Air à Paris, Ndekonanga Bisika Yozali, Namboka Yozali, au calculé yango à partir ya Air à Bruxelles na Paris, Ndekonanga tous les lundis, Tozokutana, Pe Nazali ko poste Pe. Ba short mingi kakana na lolenge boye ya keno ya kobonde la pona bongo mais ezo senga ke o s'abonner peut-être ceux qui o s'abonner tango nyonso tokobanda ko poster et kobanda ko signaler yo et en temps réel de konanga kobanda ko zo notification en temps réel yango nde to komina suka et ba coordonner na biso nyonso annoncé au kuta ba coordonner na biso ceux qui ont pour ça contact yangonde mais pour na soutien na bino lisusu okuta ba coordonner na biso ezali na se awa pour na ko soutenir l'œuvre de Dieu mais tozo senga ete bo s'abonner bo liker bo sala ba commentaire bo pesa ba suggestion na bino afin na kotanga nyonso rebake nini tokoki ko améliorer.
Tant que nous avons suka, tokutani susu lundi prochain, au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.